mais Kimbombi ko bien mokoni roi ba tu peux vraiment ba vraiment lemba yemo pe Kimbombi na tuna ko question yemo wazawa no tuna ye Kimbombi vraiment mokoni ni po ba tu ba yeba déjà avec Genève ça va jour ba Jésus roya bana yo botama bisa Jésus roya olemba omoni biso yango mwana lo ba mingi zate moni biso ngana yebi nzambe so na ko sambela mabeza so na ngana tuna bata mokilo na sambela te est-ce que mission sambela raté bon bela ba gwa ma pour la zara bon est-ce que ba président république bata ba gwa ba bomaka ba peuple bazoka ne l'église bon bozo benga na ba de point yebisanga mwana mafifio nalembi koyoka bilobela ya bato nga nalembi yeyeye mlelelele Rigostar grand prêtre nakosoka na motema awa yokeiye banza mikolo poso yo tovuma na yo yuyu ya kozongisela ngai motema nanga oya ngai mabanzo mama nayembi na nzembo sotam suzo c'est ça peut moi batu lobela bandimi le bamo ba tam so balingra ba mona butanyozia juste un mot juste un petit mot. Ben j'ai pas grand chose à dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire par message sur Facebook. Je dis merci à tout le monde et je dis merci à mon papa. Je dis merci surtout à ma maman parce que si je suis là aujourd'hui 23 ans c'est grâce à elle. Mutuna ya leki na yo mwana na yo savane de pichu ndeto bayi kasi tozo bongisa asa bengi otalo batake no papa limbisa ngai ozo tunanga mama matanga ya gramayas akufi biso tozo ya ba petit mayas le tozo déjà ba petit mayas gramayas biso salaka bato babima Nebse yoni ko tuna ngamba masolo ya ba dessin animé te mais yo okomela pema. Salut et bienvenue sur cleboa.com. Balobi site nabino à Cleboa. Oyo et pesa kabino toujours d'informations à la page. Oza papi gento le bela vie. Ndena lo bagana zalaka mwana ngaba. Tona zo bana mwana ngaba namona ka déjà like makanaki. Namona papi les cartes illimitées formule Suka. Mingi Gladys Ndoka. La grande dame respect. Sodobi totala yeba benga kay Mobutu Guillaume Kimfuema na Paris. Alors tokuta na rappeler to beta no mo bakati na rappeler parce que je crois au moins on a cadre oyo est sponsorisé par la grande dame Osia, Britannia, la fille du roi. Voilà, donc à ce petit biso, tout bête maman solo. Roi Ndengeni. Juste bandé déjà, c'est bon roi. Njof. Des fois tu mokili zo tambola ndenge nzamba zo tambola ndenge bapa ya Jésus zo tambola. Comprendre? Les tambola ndenge bapa ya Jésus ezo tambola. Qui vivra monera. Ba matanga ezo continuer na ebiteke. Na ezo ki mbombe alingo la sangani ni nazo comprendre. Yango to kote to solo mom ki roi. Avant to leka nanu santé ndenge ni parce que yo bukana ki ko ipa o bukana liboko onde ni ça va. Bon, nazolanda kiné. Bon, balusu bakaza ba aventure eza masolo.
nabukanaki. Vous comprenez? Nabukanaki. Nabukanaki yambo mona ingate docteur apesi ngata sikoyo nazo susi nanga zaki pana okumba kar. Lokola kine bandi na bandi okumba. Yango mona yaki Paris. Nazaki na retard ba mission ndenge Grand Mayas. Le grand conseiller ya Marie-Paul. Ah, nazo regretter l'album le psom balé. Nazo regretter l'album le psom balé. Nazo regretter kaka. Voilà, là je dis un grand merci Nayo de la nation l'homme invisible, immonable. Je dis encore un grand merci na Teddy Mola quoi ça sert qui c'est bon mingi mingi Benj Ntsumbu 5 Kitoko biso a tout ça musala et biso tout ça musala boye ko la biso mutu na sema ko likolote hein tana bana mwana ngaba sans complexe ezate o ngamote ngaba na ne grandi na ngaba mwana ngaba ya solo wato solo nanu na matanga papa Wemba batu ba remarquer qui absence totale ya roi soleil ezaka pobukanaki to ezalaki vraiment ni ezala ko la Marie pour la côté hôpital ndeko na ya kufi ezala ko batu azalaka na kisasa a même na poto azana mukanda ndeko na kufi makete ezaka yena nzambe eza masolo bino boyebite bino boyebaka libanda bongo kati mais ngana ndenga bien ndena zabona ko laksa te mais ogosimbe Paul nanga yo mona yango te bachenga balongoli biloko bachaki bache soutien mo boye pona 14 jours le sous comprendre tout ça la te poto laksaka celui qui ndim nakandime celui qui boude nakabude donc témoin zaka nzambe et puis témoin ya vrai masolo eza pasteur Richard Kiangata ezali pasteur JP Makanzu ezali Walesa bayebi ke roi pela bukanaki soko so muta mugelo ndiminote etal est-ce que Joël Mbetenga yebite na bukanaki Mbetenga kwa photo ayebi yo yebite bayaka tout bayebi ke moitié abukanaki kasongolunde yebi empire lunda mo bayebi ke moitié abukanaki bon toko ça poani et puis les conseillers ngana vie beaucoup de okutana na butu et pas na ye mon n'est pas na pemena ngana kitika na makolo bo poani bo okutana na butu pourquoi mais ya ba chef bakutana na butu ya zaki chef kutimiet sokonga zaki na yo roi soleil grand chef akas tokutana na butu ya zako le fond langa petro butu ba balali moi de vendre pas na ye pe mena piscine ndako na ye wana pas ba photo ne zaka wana to solo lipe wana abim aisi mère Amazon o saleli misili beau frère donc am y avait ezala en paix mais biso to ça en pété to yokola ki na ye ye a 6 ngana 6 après album a Gimbombi oyo to gana vie ya 6 ngana 6 na lingite go vie benga na album na yemba biso ba roi ba eli to lingaka ya che ngana che mais ro e salon ndenge nini ndenge ba vie na bino ngo lelo yo bazo kufa et sala yo ndenge ndisiko bino bozo tikala na ebite bozo bongisa ndenge nini parce que ba bipe li wape papa Wemba tam supezo te abatu misusu soki boyoka na kate boyokana soki pe bosolola kate bosolola yo koto on était yo te que quelque part petam susu soko yokana kate na mutu moko boye to sola te mutu moko o solisa pe yero papa ko sola mutu te muté maneza ya bondoki na miso abatazo koso ke to lingani bon na ke musika te to salaki maisha parkit hein boy kufa ipwani ikufa bwana na ebita
au moins kezaki nango aventure. Bon, bango batika na kina waso bondeko. Suko bondeko ekozala to e continuer. Pas bondeko vena nga rambo zaki nete. Mais na moni bata bondeko basali ba embrassement na vie rambo. Qui vivra monera. Nalobi boye roi. Liwa ya papa wemba na bandeli mutuna nanga. Liwa papa wemba bato ebele lelo bakomi pe kubanga na bango na yoka na rate na netinga na yoka na rate na yo te di mola to yoka na rate yo papi le roi carte limité nga na to yoka na rate yo Doris Pembele yo De Gaulle Mopondo Bahati motema ya Belinda Bahati Mopondo Angel Makaya to yoka na rate pour mikolo ko mga to yoka na rate siko to ko senga na ba pardon te roi o senga pardon Dani nani Dani Bokombe Dani Bokombe Loboko César nani César Ngadi vena César Ngadi boyoka na rate est-ce que l'air yango ya et comment César Ngadi adaye Dani Bokombe Dani nani Bokombe est-ce que bokolo bana siko neti pe roi Pelé Kimbombi exactement boa roi Pelé tout so bomba rate liwa ya papa wemba eza lokola liwa ya Tabulei eza lokola liwa ya Michael Jackson ya ba James Brown eza liwa ya ba grand père yoka ba inisa kisasa ba Bafo Marie ba Luambo eza normal mutuna date na ye mais yo mo tango za envie bongisa na bata mokili ozana problème bata mokili te panza ma fongola ba porte ko bongisa ngako na donc tant madula kufaki toyoka na ba mise bazo kufa siko est muto azaki na problème na papa wemba kaka ye mo atika na problème na papa wemba liwa papa wemba lelo bien babi bon Marie-Paul senga batu nyos to mokili otam susu senga pardon mutali boso senga pardon nan mutali boso no senga pardon Nzambe après no senga pardon peuple congolais après na senga peuple d'Afrique et du monde muto Marie-Paul tam so kansa no asala e mabe so sengi Marie-Paul pardon Marie-Paul limbisa soka asala nga mabe ye moi que no senga no senga pardon pour soit sengi pardon te tout le monde qui a trahi Marie-Paul mourra. Voilà. Tu continues Marie-Paul, voilà. Je crois vous comprendre. Hein? Roi Pelé a commis au Sambela. Bandi Moussous Babi, donc c'est qui m'ont bien insulté. Papi Gen, tout non, Marie-Paul. Gladys Ndoka, la grande dame, on a le baga respect. Alors, tout non, Marie-Paul. Tout le monde est une église trop. Donc c'est qui m'ont bien insulté. Qui m'ont dit quelque part, c'est un démon. Donc, Marie-Paul, au Sambela. Au mon grand prêtre Jésus, aïe a zolo babon di mete. Akena ngomba 40 jours. Aïe bisi Nzambe. Bazon di mate. Nzambe bina fole kana désert. Na désert akuta nani. Na bato bazoko mikwa ke bango. Est-ce bakoka ki Jésus? Bakoka ki ete. Tant à son deuxième tour, à l'amsaki nini Lazare sort. Balimere bandi. Donc bato sakana ki mbombi qui vivra. Soko kufi kene na yo, ba memelo sango na bembe olando jourwana. Ezala ko la retraite. Boye botem na re bise yesu bat. Yo zimba ko bise ke. Est-ce que bise suka ngwana? Na journée bise suka ngwana. Bis msego ya odia kaka. Na lobi na yo ke non depuis avant na mokili na yebi Nzambe donc na beta muziki na kendaka ko sambela bandimi batebele bazana pota bandimi be bayebi ke Marie-Paul bazoko mona na bimati bazoko mona na église bele ba groupe de prière mais boyo kite ke non couvre feu salaka masolo. Mais il y a peut-être ma solo pesa kaka yemei. Malgré Kindo Kinabiso. Hein?
omoni biso yango mwana loba mingi ezate moni biso ngana yebi nzambe so na ko sambela mabeza api so na ngana tuna bato mokili na sambela te est-ce que mission sambela raté ibonga bila bagwa o mai pola za bon là-dessus ba président république bata bagwa ba bomaka ba peuple bazoka ne l'église bon bozo benga na bonde point ba politicien ba gouverneur ya Kisasa ya bamboke belé ba François Hollande ba Chirac ba Sarkozy ba kene l'église te baza ba pasteur so ba ke l'église ba ko ba pasteur eza makama nzambe Richard Kiangata le fleuve Kiams mais soki nzamba soki akomo sala soki abenga na église nake na église neko sambela mabe ezali wapi esui bino na makambo nini nakende pa jipe makanzu amonaki te kimbombi ezaka demo amonaki yango te nalobi seul Dieu me jugera yanabi qui vivra monera voilà tant azolo bandeng wana ya hey mama munamia hey mama kimbombi fumu njovu tala kimbombi yo moze tala kimbombi nazomona bato bakotepa nazomona bato bakoma ba chômeur nazomona ndenge mokili ekoma na équilibre fait beaucoup la daete tozana masolo nde ni mutaza subabi papa wemba ne plus yo siko bageno bozana masolo qui vivra monera oya lingo yeba masolo aye ba valeur ya papa wemba aye ba valeur ya Marie Paul aye ba valeur ya Kwamambu aye ba valeur ya Viena Ngarambo tokutana na bango na lero balengi ba téléphoner ki mbombi tokutana na lero tokutana a participer yesolo vraiment vous savez l'émission de Marie Paul lengi moko boye po ngai penda ndem na sala émission na Marie Paul mingi oza wa sikoyo poto leka page wana nana yebaka ki momyo za toujours démon poto leka page na second jof omonenge auti okoma nana ki momyo komi na oze kuta sek yo za kaso tunika ye auti okoma à combien? Bien sûr. Boutani aux appels avec Kimbombi. Ah bon? À Outokoma. Donc, on n'est pas côté aux Japon Mounier. Bien sûr. On ne peut pas dire. Et puis, il y a un l'anniversaire à moi, à Kokisi 23 ans. Namne Kimbombi, mais au Lobinin. Abi, na kena mission mogo salamanakin. Na Arabie Saoudite na ozonga na osalaka 30 minutes na ozonga ngabi 30 minutes ngali nga ozana bande bité avant bo bande mission so bo bandika na 15 minutes ngana koma mon 15 minutes net akomi so mission de ton Kimbombi avant ina couloir wana moni côté wana madame azo servir avant ina mesa wana yemoko auta la biso bango tout bandeke nyonso batiaki mapapo bazongi awa nazokela bainnocent ebele mawa mais eza faute na bango te la juger. Tout le monde qui ont trahi Marie-Paul mourra. Olobango trop, olobelango nani et puis tout le monde mona makambo susu ndenge zo sala magana mokili boye. Olobango pona. Tant que tu na mokili, nzamba zo sala yo.
nzambe mtasalaki yo oye mokili so kotina lelo yenge ozo ignore nzambe azalaka te etalika yo moko bato basala ba blague lifelo ezalaka plaisir pe à part lifelo eza na 3 chapitres paradis pe eza na 3 chapitres siko pona yo kena okende wapi yana lobi non nde nazosala mission yo bango moko bazoyeba bazolela na butu tokutanaka bamisu bazozo bambata na bamusu bakenda bato bakutana na butu babenga moko bachort nga na ba 3 heures nazalaka deja nakutana na bango tokende na bajugement na bato bamusu baza wana baza na moka wana bavandi na bango mutu na mzazo zela tour na ye sikoyo nde Kimbombi avandi wana nde yo moko ozomona ye tuna ye sikoyo tuna ye Kimbombi tuna ye sikoyo diske bambone so na tuni ye so na tuni ye apesa nga réponse nga de tosola mais yoka te sikoyo ozwango omona nga na fonde bosiko tuna ye Kimbombi ebamkoni ye alobaki na nga ke yebisaka papi gene so alingi asigné contrat eza problème te oleka na César ngadi signé donc yo linga na signé na yo tala bon wana question sikoyo wana question natuni bino natuni bato nyonso bolinga ngai bolobi nini na signé to na signé te mpo nga mobi na après na signé mpo Kimbombi yo na vanda otala biso so bolobi na signé roi tozo continue na biso on répond de biso penza bien te parce que tout le monde qui ont trahi Marie-Paul mourra mais on dirait penza au lexi biso ka likolo olinga ko lobani par là Abigail yo lingo compagne qui vivra monera ozo vivre est-ce que mona tozo mona te so moni ya malamu raisonnement na yo etikali na sa mutema so misa na misa bato abia papi gene apesi raisonnement na ye boye mais soko boye pe kopesa réponse osani pe mina yo te eza secret mutema na te ndeko na nga redia misa bi kati eza libanda te libanda pe eza kati te yebisanga mwana mafifio nalembi koyoka bilobela ya bato nga nalembi yeyeye mlelelele Rigostar grand prêtre nakosoka na motema awa yokeiye banza mikolo poso yo tovuma na yo yuyu ya kozongisela ngai motema nanga oya ngai mabanzo mama nayembi na nzembo soki oboyi koyoka nakokachwa nanga gode shungu mes condoléances à trop kitoko trop sikoyo batu oyo batraizaka yo bakokufa na nini tout le monde qui ont trahi Marie-Paul mourra sikoyo lobi yango bena soko kendeke pa ya mabe po bebisa vie ya Marie-Paul soko kendeke no oyiba biloko ya Marie-Paul balobakeda toyibaki biloko ya mbwa mpo bavegle bato ezalaki biloko ya mbwa te donc nga nakomi mbwa nga mna fungoli motema yokokaka kotala ngai te na miso mpo na mabe yo salanga yuda na tongotongo yaka na ndako ya roi kolelelanga frere sunganga tontonton motema na ngai ya boboto nzambe apesanga na fongoleli yo maboko o frere o nzoka nde ezalaka beze ya litama oyo yuda apesaka papi gene mwana nzambe o emame kwisa kutale
ebwala ntama makulu mpaze mubanza kampangi na munwe nzoka ve yuda ya ndombe yuda yaki ya mundele siko ya ndombe kasongo lunda kishina na betwe yimbye Lazar kimbuta mekwenda kayande mumawa Shora lufa mekwenda kayande mumawa Kinke seremene ya kwenda mbote mawa Gramayas Papa Wemba les 12 chapitres de Dieu 6 babiki bakilo bayibaki basi bazongi sitonde ekomo zonga nyose zonga batikala ventilateur à pamba ventilateur ya mais batutu bazali na souhaité wana etali bango bayibaki biloko mboa te bakomisinga mboa o bato bayibaki biloko mboa bazala na mbangu soko nga kazali bazala na mbangu nzo bazali na mbangu te nga zaki na mbangu antilope voilà nga zaki na mbangu antilope baba kazali na zaki na mbangu akoba mais koba koza le premier yo so mona course ya koba na antilope koba za mayele abi na antilope to banda course mais après 5 jours na 5 jours wana nga zaki koba na placé batu ntina ligne d'arrivée na placé koba moko kuna tokokana to bani mbangu koba mboloko penza file na ye mais amona kaka akomi na arrivé batu baza sudo koba gagné siko banani na koba nini mbangu siko koba nini akomi le premier disais aujourd'hui c'est l'anniversaire il y a la fille du roi Brittany Ozia Migona Mobenga est la grande dame petit mais costaud Mambazo Sala et les a danger hein? Brittany Ozia la fille du roi Brittany aujourd'hui c'est ton anniversaire et d'abord joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que tu peux dire un mot parce que bon c'est pas vraiment Brittany Ozia il est à côté de son papa et aujourd'hui c'est le jour de son anniversaire ce temps c'est ça moi batou lobela bandimi le bon temps Brittany Ozia juste un mot juste un petit mot. Ben j'ai pas grand chose à dire. Je remercie toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire par message sur Facebook. Je dis merci à tout le monde. Et je dis merci à mon papa. Je dis merci surtout à ma maman parce que si je suis là aujourd'hui 23 ans, c'est grâce à elle, aux deux parents et grâce à Dieu. Et puis c'est tout. Hein. Je remercie aussi mon deuxième papa, Papa Richard, ma maman que j'aime beaucoup. J'étais avec elle la veille d'aujourd'hui, Maman Rose. Et elle m'a vraiment étonnée tout ce qu'elle a fait. Je lui dis encore merci, merci. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc Brittany Ozia la fille du roi. Le deux jours il y a honneur naé. Alors 5 peu bisoto honoré Toya. Et puis Enda Linga qui pendant tout ça l'émission on a 4 je crois aux 4 moi professionnels. Restaurant moi ya pamba te. Voilà quoi tout comme on a presque na souka il y a intervention na biso mais qui mbombi ko bien mo roi. Bah tu peux vraiment vraiment lemba yemo pe kimombi na tuna go question yemo bazawa no tuna ye kimombi vraiment mo koloni ni po batu ba yeba déjà abigene ça yo jour balobaka Jésus goya bana yo botama bisa Jésus goya olemba sole est fanatique à vite na episode Jésus non ata il manipule vite 5-0 est alonga fanatique à vite ata Congo nengeza wana bazo boma biso est-ce ba congolais ba ko libérer Congo ba trahir Congo jamais na lobi na yoge non nepsa ko papi gene yaka na buto kota na masolo ozo bang olingo tuna data ki mombe ko ya date bandimi est-ce que tant liwo ya ko yeba jour voilà il a tout dit et je crois à répondre bien tout donc mon collègue mombe ko bima egoye banate e ko bima ka lo ngande balobaka ndenge Yesu Kristo ko ya donc mombe pe ko ye e ko bima e ko ya ka ndengwa question mon tout no roi banana yo ya El Paris
bazo sangana balobi que boza ko sangana mikolo bosongili ba répétition. Est-ce que c'est vrai ou faux? Boza te bazo sangana bango. Basalaki programme na bango. Selon bango, na loi na bango, na makamu na bango. Vous comprenez? Nga za kana problème na bango te, so za na problème na bango, papi ke yo yebi. Na ben on est studio point. Hein? Na tike bango na mboko. Mais avant bosala likambo, faut monaka mukokoli. Mais ata bosolo na kuzu. Mais faut boyesa muko na sepeli na zino na nodi ba benga ba pesa nga information tout. Ezala na ndenge ya bien. Mais so bazo memango na ndenge ya kiburi. Basi ba mona kimbombi. Mais quand même présence à Roi Rosawana. Soki mbombi alingi. Voilà. Ba répéter bakola pa bazawana neti babunga. Ezala babunga. Baza ba musicien. Ba mikomisa ba travailleur à l'état. Ba tabule baza ko sala ba boulot hein. Ba kene ba boulot kala zo ba musicien mais ba grand liste. Eza bien na solo na Zino le doyen chef d'orchestre na solo na doyen Nodi Mataba. Idée na bango ezala bien ezala malamu ngaza na wongeli Paris mutu mote na tikolo benga na mission mote na wongeli Paris bazawana bayebi na benga na mutu mote soko lembi okay soko lembi ozongi On atra na benga na pona nini soso na benga ne pa nzame na biminani yo linga na benga niyo mote na bimutu mabe soko moni ko lembi okay soko tambolo fingi roi Pelé fingi ngo soselinga soko lembi na benga bango les enfants prodiges na linga bango mingi ya mileka bango moko pona yebi ba doyen bazawana ba doyen bazame wana na doyen pena ba bakibaka eza Zino na Nodi baza bana poto tozo bango na poto tokela bango Afrique basala rep chief na bango tu delo ayebite siko bon mamso bazana baza pe na boule na bango ya bien balobi mukolo yo rappel to ya mwana ya bana basala rep bakola po ondire bakoma ko bossa na baza on dirait pas bossa na po ba mona ba mwinda poto na ebite po Nodi yo bangisa ni mwinda Zino nino la Zino ayana poto mama na ye azaki mama ya solo ngati kisasa ba futele bia ye poto donc bazana la bénédiction il est toujours mari pour nazaka na problème na mutamokilité nazaka na problème na mutamokilité muto ya moni ke roi Pelé azaka na problème na ya tombo na musapi soko tomole musapi na ndenga ko niyenga kimombi takwatera akwata kimombi takwatera voilà roi Pelé va terminer roi tout comme le son na suka mais mutuna moko avant tous les cas mutuna ya leki na yo mwana na yo ça venait de pichu ndeto bayi kasi tozo bongisa asa bengi talo batake non papa limbisa ngai papi guerre ye poluka ba problème est-ce que ça na problème na nazo luka naza na problème na ba mabanga eloba ba mabanga omoni mabanga eloba nepsa giyo omoni avant film banda bachaka nini yo mo répondre bachaka nini répondre ko habite yo quasi toujours ba to ça qu'on émission hein parce que problème ezate ozotunanga makama matanga ya gramayas akufi biso tozoya
petit maillage, tu as déjà petit maillage, grand maillage. Biso salaka bato, babima. N'ebse yonin. Quand tu n'as pas solo à dessin animé. Ça sont des animations. Avant film Rambo Banda, bachakano, maboke tête de chez nous. Maboke, bachana Charlot. Après Charlot, Bosepi après. Vous comprenez? Donc on a ma solo à dessin animé. On a ma solo, on a un problème à dessin animé. Moi je suis un Rambo. Moi je suis un Fumudjof. Moi je suis Moitianv. Moi je suis le roi. Moi je suis le leader. L'homme qui a fait que le dessin animé va régner. De 40 à 45. De Gaulle. Mitterrand. Mobutu. Kabila les pères. Vous voyez comment Kabila les pères? Vous voyez comment on était? Ah! Laurent Désiré. Comment vous voyez bien moi là? Comment est Raoul? Rien. Ah, comment on a bomba? Vous voyez bien moi? Comment il est? Non, le bangote. Massakou Fane, tout le bien ça. Le bangote, ça va combat secret. Ewa boa. Sonat, kosi. Les vieux cigares. Les vieux ndomba, ça va être. Ewa boa. On a sirno na ya code. Ewa boa. Tu vois, on a fait comme Ewa boa. Yet. Est-ce que tu vas bien? Yanabi, yepsanga basola balumbumba. Il y a des héros, il y a des dessins animés, il y a des niveaux. En tout cas, mes respects dans le public, dans les ennemis à Moudouté, tout ce que au moins, papa et ma koufi, le monde de l'axi, on a plein de linga, et ça l'a dit. Aujourd'hui, on a une question, on a distraction. Voilà. Roi Tokomi na Souka, il habité moi Liloba, au bisi bandimi nini, et puis au clôturé, na moi quelques dédicaces à moi 2-3 personnes pour notre la caméra parce que. Lelo tous allés na anniversaire la fille du roi, na balègue ne tout ba souhaiter, bango tout balègue ne tout pas ya mukolo, comprendre? Sabino kaka. Bitani ozia na lingio na ndenge maso elekio etikali elembo na motema epananga papa na yo Marie Paule bo moto na ngai wapi Elohime o bo moto na ngai epana bino Yael Abiga matro. C'est pas ça Ozia parce que ça n'a bien Ozia la journée n'a pas na déjà yamana yembika pas si mingite o kula nina mote mananga oyeko finika kama kambo elongwa natikala kaka kolela lela c'est la loi de la nature et ça nature loi la tie boka bwani ya komona na pe nzoto ozaye ba mpasio ata na ndoto tokopesa na liloba eta na wapio tokopesa na mboteu pomawa elongwa na famille royale. Si mingi teo kulani na mote mananga oyeko finika kama kambo elongwa natikala kaka kulela lela c'est la loi de la nature o moto passion boka bwani ya komona na pe ya nzoto osia yeba passion ata na ndoto tokopesa na liloba eta na wapio tokopesa na mbote pomawa elongwa na famille royal ngeo mawa elongwa na yogogo yo
Pasio yo se yo yo zako kipate papi gene yo talise pamba kimbombi nyoso yo se yo njof yo zako kipate na salio ninyo nalela lenkuru ake yo ngamawa nalela kinkeser nanga o ngamawa nalela vena ngale rambo mwana mawa atale lobo boyinga Britannia zali atale lobo tikinga kianga tazali atale lobo boyinga papige nazali atale lobo tikinga makana kiazalio atale lobo boyinga anakle azali nalela Klebo wa sarangao nalela. Voilà, donc je crois qu'on est juste pour qu'on s'appelle ça Ozia. Rôle le basu gazanini pour tout kanga. Na pesi mbote pas ser nanga ya motema pe mabanzo trop. Mama ya Britannia Ozia. Chantal Kokamino. Ba ebisa kinga déjà funa mona yo. Et puis na bosani de petit nanga Yowa Mbombo. Banda ba de faire banda famille ya Mbongo trop Yowa Mbombo petit nanga na Orléans nakoya qui vivra monera. Ah mwana vieux Jeffano. Bof père nanga moko Jeff Jeffano. Alors to bosanité le docteur Zing waba rikle et puis to bosanité Chesco to gagner ba qui vivra monera. Et puis na bosanité est-ce que makamuna que c'est solo ambara l'air yangoya. Et puis to bosanité je salue tous les combattants na lingabino trop. Na pesi batutu ya Klebo wa mbota trop. Na pesi de la nation l'homme invisible. De la nation l'homme invisible. Et puis Kisimboma. Na pesi bayagatu mbota trop. Kobana na mer Amazon. Na pesi Kisimboma. Agotika la mboma eza papi mboma te mais Kisimboma. Et puis si na pesi bana nanga tout la reine du trône qui vivra monera. Na pesi ba mission tout ya wongel Paris, rive gauche na rive droite, cour de grand na cour ba petit tout. Mais ce qui trahira mourront. Et puis na pesi bana papa yamba tout na bomoko nzamba ko tombola bino. Pour comprendre et le bi Mobutu que comprenez mon émotion. Pour comprendre l'émotion ya mère Amazon aza motema mabete aza muya kazala motema mabete. Pour comprendre Toko Bongisa qui vivra monera. Et puis na pesi fondé Masela Mouloué fondé Masela ezana ngorien Vandomas. Et puis la bosanité tous les Congolais font la mise. L'air yangoya et yate bo mabozoba bazoba na mokili mobimba bo mo regretter bo font la mise. Et puis na bosanité na pesi ba leader nyosa ba parti opposition mbota trop na lingi bino trop. Mais le sel pesengande mokonga njoko. Est-ce boko kai? Au monde Klebo wa. Merci beaucoup bilobela. Voilà, donc je crois que Tokomi Nasuka, tu es en bas qui roi soleil, et ça qui juste na occasion oyo, parce que mon anaki pété, mais et ming na occasion lui aussi il y a Britannia Ozia, la fille du roi. Tokomi Nasuka, je ne vis gain aux Alarakotoyo, mourir ne vit aux Alarakotoyo. Kalate nyoso tu ba oseka. Kokamwa nite tinao. Kolenga nite mpasio.
soki lelo nga nakomi boye fote na ngai te papi gene bato ya mokili ye Marie-Paul angao me bato ya mokili ye mitema mabe papi gene grand ténoriste ebeti liso ebimisaka mai ya miso na motema nyonso ebomanaki ekobima o yango napesi raison na bakulutu e baloba na mokili nzambe o moto amalamu azali te. Papi Gene, comment on va chanter? Fidélité na pesa kinzoka ya sansinike ba profite na bienfaisance Marie-Paul. Ah. Talandenge balei ngai sese bato ya mokili ye kimbombi mitema mabe. Don dollar me manga na eklesia na bino na sambela kata na koma mo Kristu e nguya nange ezalaka se epai ya nkolo jipe makanzu te yanga liloba na bosana mabe na bosana pe kanda manso basalinga na bato na pesi yango na maboko ala mozalisie bakataki nzete mezokola Richard Kianga tate yanga liloba na bosana mabe na bosana kanda walesa manso basalinga na bato na pesi yango na maboko ala mozalisie diagolo manso basalinga ngo bako jije manso basali diagonal ngo manso basali mwata ya mvo atana miswa papi geneo atana misa kwa foto atana miswa Bayakatu atana miswa la reine du trône atana miswa tic tac bako jije atana miswa Apollinaire Mapota atana miswa François Hollande atana miswa Ben Lobobo atana miswa manso basalinga yo manso basalinga yo atana mama ya Rosa atana miswa Nicole Longondo qui vivra monera atana miswa Brittany Oziao Daddy Soso na ebsibino Daddy Soso na Mamadou Machu l'air à raison à parler en goyo qui vivra monera na le valoir to bosanité peleka bongo na Nairobi ba finga batonga yo reste tel qu'il est. Zachary Bababaswe, la première chose que l'homme a appris sur terre c'est quoi? La malhonnêteté. Et na bosanité balobakananga Ingrid Kabongo. Est-ce que ça premier Kabongo? Gensi Alino. Ah, Gensi Alino na leli kabano. Maintenant na lobi Mamadou Machuda. Tata mapasa 4. Ah! Obi fola sanga ba jewana. Na le valo Ligue Makanaki. Bando ye. Est-ce que c'est mon anniversaire à Moana. Ana clé. Bon, nabi Clèche Douma, nabi ke bo louer place moto zo après to bandaki papa na Moana kotoyo. Mais nabi ke tozala. Et la fille du roi, ba princesse, ba prince, na lingi bino tout. Papa vous aime. Le roi vous aime. Roi zalaka moko, ne papa bagi na mboka moko, papa zalaka moko. Roi zalaka moko. Botu ba roi, baza ba prince. Qui vivra monera, qui trichera mourra. Merci à tout le monde, merci à toute ma famille et encore merci à mes parents
Voilà, ça s'est bien passé, c'est pas terminé. Bon, on n'a pas filmé tout le monde hein, parce qu'on peut pas. Et tous ceux-là qui sont avec nous. Donc je salue toute ma famille, tous mes frères et sœurs. Donc voilà, tous les petits frères, toutes les petites sœurs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et je dis encore merci encore aux personnes qui m'ont souhaité. Ceux-là qu'ils ont oublié, il n'est pas trop tard. Et puis c'est tout. Merci aux journalistes Joff, Papi Gun, mais nous on l'appelle Joff. Bientôt Kimbombi. Donc voilà, merci à tous. Donc voilà, je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce que je voudrais dire, c'est que dans la musique, pour ceux-là qui arrivent, pour les, comment on appelle la génération après papa, la génération qui est la génération, c'est la 4e génération, la génération qui est de Fali, Ferregola, génération 5, bon, voilà. Je dis toute la génération 4, 5. Il faut avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour. Vous pouvez polémiquer sur de la musique, sur plein de choses, je sais pas, mais il faut avoir de l'amour. Il faut pas que ça arrive jusqu'à avoir une haine, où tu peux arriver à un but de faire mal à ton frère. Donc tu vas quelque part, tu tentes de le tuer, ou tu voles ce qui est à lui, ou tu fais quelque chose qui n'est pas bien parce que tu crois qu'après bon c'est fini, j'ai gagné, mais sache que il peut avoir un retour. Je sais pourquoi je dis ça en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien la génération qui vient après, qui est Ferregola, Fali, tous ces gens-là, aimez-vous. Aimez-vous, arrivez pas jusqu'à un but ou de se faire du mal parce que l'autre il a plus de succès que moi ou je ne sais pas quoi, donc je vais le tuer, je vais faire un truc. Tu vas vouloir le tuer, mais tant que Dieu va dire que non, il ne mourra pas, il va rester en vie. Il va peut-être souffrir pendant des années, mais après, quand ça serait le temps de Dieu, tu serais dans la merde, tu vas souffrir. Donc je sais, mourra. Donc je sais pourquoi je dis ça. C'est pour ça que je m'adresse à cette génération. Aimez-vous. Faites de la musique, polémiquez, faites ce que vous voulez, mais arrivez pas jusqu'à un but où de se tuer, quoi. Que non, je vais le tuer pour que moi je garde ça, ou bien pour que moi je règne avec ça, ou je vole son pouvoir. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Aimez-vous, faites de la musique. Je sais pourquoi je dis ça. Donc, comme on dit, qui vivra verra. Bon, il y en a, ils vont nous prendre pour des fous. Mais yo, Okomela, paiement.